sur la cause de la cause, $5 000. Wow. Na ba 5 000 sur la cause comme que Glow aussi. Wow. 5 000. Tu vas pas bosser en 2017 na ba kango. Na ba ngo suli en 2020. Maintenant l'ingato ma comme ça on peut esclave no simbate. Et simbate, on va que la parquet ngana o to beta sur la raté parce que on a gagné parquet, mais mon que pour na procès, pour faire rapport la procès, pour ça dit c'est que ngana ke makala, ça nous allait sangana kala mukate. Après que ça fait la fona ke makala. Na ke na makala te na bima. Na sala ja senga pe pardon te, vidéo pe pardon exacté. Na senga pardon. Na bima senga pardon na bima na kena na ya la pesi ba tutu ba fana na ba avocat na so ba na mbote, ya ba fona ngeli na pesi mbote vie. Ba tutu ba tsina na pesi ba mbote. Na bima na kenda. Na ba na parquet pe so ki marka uza fingi ngali susu ngape na kwa finga. Madame, maman, procureur, on a passé par rester belé, a passé un conseil pour la date au moni, le loge, comprend comme belé, a comprendre dans la vidéo, à marque à Ouzabi, pourquoi funda qui marque à Ouzte? Bah, on va prendre funda marque à Ouzte, quoi. Quand on a dit qu'on a une mission leader, on va le bac, on a une platine dans la marque à Ouza, finga kabaki. Babi, a bon, Gabi, on peut pas dire qu'on soit une leader, on a une réponse. Ok. Voilà. Ok. Batu bakamwe kaka. Ba bien fait na ye. Na wanga ba bien fait na ye te aboka na disque, abemanga ngola, akabela na $5 000. Oui. Voilà. Mettons na yambaka Juvenal Kibala, na lobaka na ye na ba chroniqueuse internet Glow Yolangi mutu bafutaka ye bien andimate. Donc aboya pensanga alobi na lisanga bana Kongo bande ko futa o mbongo ebele andimate. Sikona ndengo lobi su 5 000 oyo. Donc, il faut confirmer que maloba na lobaka. Marie, il faut que tu aies comme en 2017, en 2020, tu as quand même comme un moto. Yo za pire mutu amukolo lisanga bana Kongo. Na zo futa mabia koleka ba chroniqueuse nyonso ya Kinshasa. La longoli mutu te. Nga. Thierry Ngando la kena kosi. Kona mo futa koleka ba chroniqueuse nyonso ya Kongo, même si pas France Tema. Pona yeba ki musala nanga. Totika ba buzz bani na ngina na yeba ki musala. 20 ans bala beninga ya 5 jours passé bina ngana oluka mutaya mbanga lo bisanga lokwayo. 20 ans gobal. Redi a misa na poto, a feli featuring hérité. A benginga de mabina na olinga na loba na ozela yo lo bisanga na teniso lo bisenga don. Moso na ko sa te redi ba kina kosi. Totika ba aventure. Même de relation de ni na sala mission na fali qui d'accord nanga na mission ba nanga vraiment organiser ba question mususu par rapport au nini que tout ka o to yeba no yela na ba question tout ka ba best friend na bundi étape nanga na bundi bitumba nanga Mario na tiki kombo nanga par rapport ya musala so tali ba 20 émissions na ba ke Glow ya koto c'est bon nazo salaire nanga idi musala nanga je ba mususu ba kanga de quand ba tiko futa ba ko malonga te ba yo contredire nga nana ngona site mo ba futa $400 to $500 na ba site internet bana Kongo mikiliti na site ya lelo Pondu TV nani en tout cas voilà félicitations Glow Yolangi parmi ba o ba valorisera musala oyo yoza parmi atakutu batu bafinga na bango na internet ba yebi quand même côté musala muta toucher na Glow Yolangi azate. Donc on est à moi parenthèse mouké. Ok, mais comment on a fallu héritier, bah artiste minene Kofi, bah ouais, bah on surtout bah aider chroniqueuse moi ça en internet et ça un peu moins plus na bah misala ou tout ça là. Mais ce que Glow ya bah tundenge bah yebilo na mbanga ozala ranango, fali atinde la yo mbongo bien héritier yo openzo laksa na live to laksa ta moi preuve mon côté. Côté nande bah ba ko to doute. Marie on se la héritier. On se la oui, oui, tanga. Batwaza pour ça après. Atile na ngambongo zela na bimisa papier ngo kombo ngo boyebi yango mais ba fan ya bo excusez-moi parce que nga kosa te. Kala tile na ngaso za déjà aide à fan za ngona komba koko dilaso. O hérité le roi bonzi matin je no bomuza. Là hérité limbi ça vraiment je le parce que nga za na za mutalo kutate. Ça va vraiment mutalo kutate na linga te ba demona nga mutalo kutate. Bo excusez-moi télécharger.
tu reconnais le nom de Régine Mweka Ilunga? Ah, régime déjà, oui. Comme on a ébi, oui. Régine Mweka Ilunga. Oui, bien. Ok. Oui, comment on a? Nga lokwa na ébi, c'est quoi tu peux ba ébi? Te na tunika soki ba tu ba ébi comment on a? Ah, mais na été sous ba répondre. Je crois ba ébi. Mouton so ébi Régine Ilunga za. Ok. Babi tanga monta. Lovely Hani, Lovely Hani, Yvette matériaux durables. Ah, bibi nyos bo vivaka na matolo. Wana e commentaire etali ote. Non, babi tanga monta. Voilà. Oui, babi toyebi. Lolo Jackie alobi bayebi oui. Bayebi comment on est Régine Mweka Ilunga. Ouais. Voilà. Bien moi dans ma vie que là je suis bête quand tu me dis là na kende ria. Tu vois un peu pour vous dire que nazana likambo ko sa deso za lokuta kombo na mboka msuna yebi tena yebi na komba Régine Ilunga komba katikata na mokuta kama unatenge lelo. Quand j'ai demandé si na solo na wata dit OK pas de problème. Atinde na kombo wana. Je suis reconnaissant fallait atinde la ngambo na komba ko de la so par rapport au tout sous soto fiston coloqué ya fiston dans les to fa ba relation na sengi ne porte qui te mari là. So na sengi mbongo to yebani. Mari na sengi mutu na na YouTube to le kaka mo ndiko sengi mbongo no senga te fallait otile na ngambo na msuda msuka la msuka par rapport na sina reconnaissance en kaza na moi c'est obligé te yo sunanga. Rita ko sanga msuda bola mo mama age mabela msuda belenga bomba kate me bola mo moko na senga sana ngo. La msuda ko wa ede na msuda bola mo mama pata même mane bola mo moko wana vanda bonza bota nga mama pata ta aux États-Unis bilamba ba plante ba nina tinzi elenga bilamba ke exosa tindelinga. Pour vous dire que c'est déjà une famille qui est bannie. Non que c'est ma vie je sais mbongo te. Rien n'arrive. Dans la relation avec je sais te. Non c'est magie bien bien mbongo te. Ton relation magie bien bien matin sans rancune. Sans rancune. Ok. Sans rancune. Mais kasi bozalaka bongo kasi baedaka bino ndenge lobi ba artiste bravo pona bango nde baedaka ba chroniqueuse mais après sikoyo bokaka bino ka nde boleka susu na ekambo ando finga bango faire gola edaka utango kenaka ngola yo moko tutaka tolo za chroniqueuse o bapesa la valeur faire pesa openza mbongo caché ndenge okendaka na ngola mais après to mona na internet ndenge osabola yo sasa e Marie là tolo ba vérité balokuta mabe baza ava je pense ba commenter la lindombe la diva congolaise bana moto pele ba mobutu ba yema ramna oluba to ba marambo za solo to beta la masolo kutate qui a commencé à finga Gloria c'est Marc House. OK. Marc House da même quand on est finga nga tango finga nga vandi ke na bike Marc House leader na loba ke ngam na tinna ka Marc House a finga ba tu na osani na occupé Marc House te non il y a pas Marc House te. Je suis très content de voir faire Abima Kaous dernièrement le Marc House beta masolo orchestre nanga ko beta masolo mususu na comprendre oui qu'il y a Monique oui par rapport au beta masolo ça pas ta plateau mususu mais muta funda na parquet ça mais c'est faire bataring qui bataring Hervé Gola muta funda nga mais comment qu'on joue à confrontation faire aboyo ya au fundi nga oui mettre Tony Mama na pese mbotabi aujourd'hui muta fundi gloire c'est monsieur Hervé Gola apporter la plainte. Ah, il y a ça confrontation faire à boyer. À mon que ça bouge pas. Parce que moi quand on a erreur, la fille qui n'a pas ces conseils na kambuya dete. Ba l'équipe ba tindi ba tuna bango ba finga kangai. Na bengi na bine papa ba zo finga nga. Oui ma ramna rolo ba. Bango ngana ko finga nga. Tu vas dire ko finga nga 2-3 fois. Mon pourquoi ma cause na bimono tu viens parler de sotisme en lokuta. Pour se faire ça mokili. Na yebi ka batinda ka nga no sana. Tous à la batte. Tous à la batte. Tous à la batte. Et bandana de bongo. OK. Voilà l'histoire. Bien sûr, on a conçu dans la moto pela qui na conçu. Bah, une histoire vraie dans la moto pela. Bah, chati bah, bah, mami sambo, bah, l'autre bah, de la mairie masou, bah, moto bah, ça bah, l'histoire bah, l'histoire des bandaki. Mais na parquet on a comme na parquet bah, bien na singa pardon, non, singa pardon, j'ai reconnu la nzima qui na singa, qui na parquet na ndima. Marie là on a ndima. La grâce tempo za qui on est tombé à diva, reste na JCK di le bourgmestre commune Kalam. Ayabi petit na nga. C'est na
bato mosusu basala yango nga asala te yango te nga asala yango te mpona ndimaki ke nafingaki nga ndima po bango batindaki afinga nga ye naza lokwa afinga na obanga ke bafingi nga mposo ofingi mwasi ke nabima na oza salite nga na obanga moni mais nabeti solo le conseil de mon papa sapekisanga maloba makambo baya jojo oyo bapekisanga maloba explike bayeba histoire ndenge ebanda nga napesa conseil ye hérité naloba yango nga natikala ofinga hérité te na bana hérité si tu parles toujours mal de rira nga na onoexplike bavérité mosusu yaya esepekisa yo te tika ngonga kima tata balepase esika boyuti fali mpona problème na te je pense aujourd'hui hérité nga ne tosolola na wata nga bombaka te tosolola na wata ntango mwana nga ya kufi ntango aleki pa nati lokole apresentaka bamecondoléance nazalaki moto na biyaya merci na oyo osali bamisa mosu tozala kovanda bo tosekaka na bango basali acte osali tabi na vi na nga naloba oza leki na nga otikala leki na nga na considérant ennemi na nga te ça c'est hérité tokoma osola bongo ngana wati mpe na baki nazalaka na problème na hérité te nalobali bavérité oyo lelo je pense que lola apesi nga raison akoma na ye moto ya naître il a compris ce que je disais avant naza les corbeaux les renards te voilà mais pourquoi azalaki ntango abebali na attaché de presse na ye alors sikoyo na likambo ya ndako esika ozovanda na ndako ozovanda wana ndako wana eza ya glo ya olangi babiju tomonaki glo ya olangi alakisaki babiju na ye mais sikoyo eloko nini elakisaki babiju wana oyo glo ya olakisaka na live eza ya or est ce que eza na place moko te bakomaka eza ya or oui. 750 bijou bakomaka 750 Italie ok omoni bijou bakomaka 750 Italie moto ataka bijou soki amonika na video bake eza bijou eza plastique eza soki 40 oyeba bakomaka 750 Italie bajara babijou eza mosu eza quartier mosu eza sylvie mosu eza silicoti mosu eza birgari eza na kombo bijou or on appelle ça or en argent ou bien or en or eya na kombo nango bakomaka 750 Italie parce que moto acontredinga aya nasanga bijou ngo bacontredinga nta bato bajonse bata bagaranti na te fe mona nanga eza garanti na nanga mobola fami mobola papa nanga muta pasa bana na komuna Kinshasa na Goma 132 père nanga no 78 aboti bisoka ebele mère nanga na mona mwa 10 francs papa nanga baleki tunde baluka vie nanga na luka vie nanga mwa ko maglo na sako mona sala ba relation nanga ya tongo na loba muta manga maison mère hérité j'avais 14 ans na ko sata tout le monde ko émission tona yena yedi na mama luka vie nanga tele la papa te mama te pour ça tala mama biso fana ke poto tongo tata biso sa kombo glo olangi utabisi ko mama biso glo olangi baba ke mwana ma feli mo bozala la mwana blancheur lo nzola glo olangi to c'est belle famille nombreuse papa sa botu biso belle le mwana luka ndenge na bake ngana za vie nga mbongo na ngana na tsango na bijou na terrain na ngana tikia mke wana c'est bon et sini na luka vie na ngana sa papa sa mama na epoto mama na ngata papa na ngate na relation ya mutu famille na neti de la $1000 chaque jour na vivre na mukana tongo na relation nza mapesa na mukili famille na ngai danga msu na muke na pona koma bon ngango na téléphone na ngako lo wano famille na ngana koma na no sika ngo so na c'est limité famille boye bote quoi Dieu merci à ma tante na France de papa na atinda ta moi c'est Elisa le wanjola papa Jérôme le wanjola papa Michel le wanjola papa na basunga mais baby que Gloria c'est une femme forte na l'occasion nga voilà. Siko. Donc ça pose la garantie na cause à toi. Garantie 10 ans. Tu sais 10 ans un jour en Zuka bo mona. OK. Merci beaucoup. Ba ba bijou na teka pour na souffrir. Ba mona ba comme que ça garantie. Congolando. OK. Siko problème ya Sariana que son âme repose en paix. Batunde balobaka ka mwana déjà akenda na ye mais pourquoi chaîne YouTube na yo otie na kombo na ye ofongoleli ye page Facebook mwana déjà zalaka na ye te avivaki na ye pe na mokili na biso te pourquoi ozolinga kotika kombo ya mwana te otika molima mwana epema na kimia mama biso mwana liboso bazala operatina akufatanga kombo tina ya tina operatina Didi Stone eza kombo ya leka kufa Didi Olomide kufa peste Didi Stone alors là ataka Stone
na na kati na bato ba magazini de 0 ti de 7 mois na yebi caprice azeni na yebi de balia ba tondolo na yebi ndenge ba lokalila na yebi ndenge balia ba deno na zemi na yebi ba mela koko kama lili na zeko zo pesa koko kama pe ba tubayebi na lisa ba bota na lora na za kati na lisa ba kufela bana na za to nzambe na lisa na yebi ke ngata na bota na pe na kufela mwana asa mwana ngai asa mwana ngai na wanga lete se mono enfant na wanga mwana ngate mwana ngasa riana na je suis sa maman toute sa vie na kubosa na teke na bota ka mwana moko ki akufa sans porter ba zemo la mtu na longola wala za na volonté involontaire mais on a bota na ki volonté na ngata ndimi na bota on est toujours se mobite na bota te mais on obike na bota siko mwana nga abota ni pa kufi abota na 17h le 6 février akufi na 23h le 6 février bakundiye le 7 février akosaki 5 mois le 7 na samabele aka mwana nga merci na ba finga na yiba mwa ba finga na bota prématuré mais nzamba likola bike nga na bota so ta ba bota na bota mutu tu ayebi nga na mate o to za je nikolo so mon dinga ba ke dojo bota ayeba déjà mon ami ba pousa la mwana nene ba ko ka passe ya ko passe au que le titre pour que bota c'est ça non les hommes on a ya osale o mal to mona musumu to komona to mona mutu mususu pesa mwana koma mutakufa Parce que moi, on imagine, c'est ma fille, Sariana. Elle restera ma fille toute ma vie. Elle va maman comment est Sariana. Moi, on a prématuré dans la fille. On a dit que babote ba misuku ba yidi ba de mazente. Aposta rabiso kana mukibaki ba de mazente. Mais on a dit pas ça c'est. Voilà. Tant na famille pe ka reste kombo Sariana ko ke ozonga so par exemple nzamba peso suma bota ou bien de konao e ko zonga na famille. Sariana. Même si moi on a botti après on sa combo et pas barangé par rapport à l'image on a hypocrite na papa Sariana nous allons les souter papa Sariana za combo ya botti to sangi sa gloire na nani nous allons les souter comment na botti combo sur le Brésil ba sur lelo ok mon ki bat bayeba ki pété bat bayeba ite ke zala mélange ya ex na yo na ok siko bobwana ka tant mwana kufu bieza ki nango avant. Non, il y avait des problèmes aussi avec ok. On n'est plus ensemble, on n'a plus de relation qui moi c'est mobile. Voilà. Ok. Mais yo fingara marka us que moi na yeba kundara na cimetière ya Kitambo. Moni pe ya yo pe bakunde na cimetière ya Kitambo. C'est ça problème. Marka us pas fingara. Ah. Autant la fingara ngana zo sele. Ok. Mais un jour on dépose aux communes déjà pe na poto relation et koko zonga na ndenga bien ndenge bozala ki chroniquer za zo défendre ba musicien nyonso ndengo za no naître un jour eko salema Mario soki check set banzimara critique faire le bar ma bepo na ndungwa ya ADT na le bar ke sankaritika liyo soki dara ke banzimara critique wana to za bien tinelo on dit ma critique on a débat quand on est au Kenya il va le dire si marque aussi bosso pour ya bimara finga bato on a pas le linga on débat ba kata na police kwa finga ba kena ngabo so on a pas le linga on mo boke on to finga to comme ça lunga on a kima na ngati ko ka ba ko kama tina na ba tina na ba koti ba zinga to ke na si ba to kende to ke na ta ma kakate to ke ba senga $300 na na ba ta na ba mo na so na téléphone ba zi ba enregistrer nga non cela là soulé bon maintenant c'est soulé ça problème pour la c'est que on va enregistrer pas vidéo ba ba kaninga on a na ABC HDB wana magistrat na c'est que ba filmer nga tu as des preuves là pour moi on va dans dans la photo na dans la photo bien HDB ba luka mutana kima ka filmanga quand ba na besoin ka ba filmer image na après ba na pa wana bon on a na cacher ça ba filmanga to bon on a ba bisa makala to bon on a teso on va ça les singate tout ça qui paraît que ça va conseil qu'on reste ensemble si tu as bien pour ne pas parler d'un conseil tu vas ensemble la bien que j'aime pas faire j'aime pas dire que ça mettre en place na wear ensemble et ça critique liyo on se dit que tu as dit tes awera on se sent pas pour faire lobby ba tali so que lobby ma belle à TV yo mon nom ma ba faire do finga na yo na lo mo nga mtu abo sana Josiane de Malobi ke ngana nga bela kasuki liboma soki ngana na Josiane je t'aime beaucoup
José alitomona na lotendo vanda nati bayo baoni bakanga yo batindelo convocation et pas général Kasongo bakanga oti ozonga poto kabela na logo sai lo mwambo oyebi ke tsikala otonga batu tena kala vraiment ko twana pona tongo na mutuza muntu na nga omo dono nazali mo lo kuta mabeto benga na soso na toni na taito yebani biso na biso la difa to yebani la ligne de compétition na nga la ligne de compétition na nga la ligne de leki na nga est-ce que vérité la ligne de bana leki na nga oh faux compte ah bon faux compte na bino ma leki na nga la ligne de compétition na nga bon parce que comme on sort sur le canal de so na bon na leki na nga la ligne de leki a bleu langi ah ok la tika lo tonga ka mutu ne porte kite José Mondele na ninga ko mingi mama na biso me kotolo ba na beke bleu azo tonga na Chantal na tika lo tonga na Chantal te preba ninga finga nga wana ta finga sa tonga na ba voice na banga o tonga na batu na tonga na mutu na tonga na mutu fote na dike mutu na tonga na kamona na dike suka tumba na mutadi lo ba lo batina ba makelele preba ne ba voice na mate na tonga mutu mo quelque part. Je suis vraiment désolé. Ok. Mais na nyonso José Mondela lobaki oya alobaki quand même likamba solo a confirmé que Bimana a fait rigola. Yo mo pe de jour confirmant ngo. Peut-être yango batu bandimela qui est facilement pas lobaki quand même eloko ya solo na kati wana. Bon. Ah tu Chantal pour la fin on pas comment ça fait. Ouais, wana José Mondalobaki a confirmé que Chantal pas Bimaki. Mais là, on a dit qu'on a une fille de caractère. On a supportable bêtise. C'est chance que José ne reconnaître en gros. Je suis une fille de caractère. On va manipuler. Voilà. Ok. Bon, siko, le quoi tout tangi ka combat Chantal na ko tapeka moi mukie. Ndenge bozana na barando na bino bofinga na internet. Tant Chantal banda ko tindela o bilamba na poste. Oyeba te qu'un jour a obete la motolo a ensemble ça on internet pour la tisayo. Pourquoi boyara na ote? Bon, ndenge ya loba na ba live ka latisa yo ya ba mapapa na ebi kutu. C'est trop dur. Atinela ensemble moi ya sport. Je pense que ensemble on peut se mobiliser faut tout le monde je te pas chaque fois dans na moi ya sport. Kolati ça c'est trop dur pas hier moi d'abord on a problème moi ya téléphone moi non mais je sais pas ce qui kolati ça na ebiti ba latisa ngai na mondo ya ba donandi na bini na José na kabela ma sac. Na jean na polo je me trompe pas mais bato la tsana lo ba eta bufatu basaina malolo pe asono ba joli musungai ba sevimbembe bato ba mona ka watanga ba balati sanga vraiment lati sur vraiment atindele lamba valise le mo ko mais au test nga tenir sport soko bolati sanga je suis désolé prévané on a dit ro tindela nga dépôt tindela nga plutôt la campiaka désolé la témoin. Ok. Voilà. Mais yo na bobe banani parce que bozala penza ba pire batu bande ko sepela na dio na bino. To sa ba pire te marilo. To zo sola. Tango ba moni ke ba posena makamoni ngolake ba te kana simite ba tindi yesu ko yelo ko ba la gezo gila lion ayi na bilisi na kambu o ngana yebi ya ye. Oh je ne ba gi dernièrement ya video mo bo abenga ka brûler. Ok. Je ne peux pas dernièrement. La police n'a bien pour tika parce que va tonga ko kenda police a rabo to ba dofana na bongo tika. Ndeka na Monica aya Monica no kona game la o finga ngai ko finga nyonso. Comme quand tu parles aux hommes de esprit, t'es pas mon esprit, tout le monde au film ko ba pire ba komana te. Ba ba esprit te ba kosa abiso. Ba te esprit te. Ok. Ba tout va bien ba esprit ma ba esprit, donc ça c'est daté. Mutu mo yo ba geyone o simba te bobo modio cede esprit comme ça l'esprit te. Voilà ça tu ça l'esprit te. Voilà. Kalaming petozo kota na on en France ou bien peu importe mboko kota. Moi te barando rotika na bino parce que comme on a gloire bozaka ndebat balba ozaka rankinière otika likamuno kite o tika nuka barando te ofongo la chaîne YouTube na yo et puis on va avancer, non? Ah non, on a vu banana te prévenir que na sala 2 semaines na mususu bono to communauté. Et puis banana parce que les élèves mutu soko bandinga na tikelo 2 fois trois fois na yé. Non. Ok. On va Chantal pour la fin de mois on a qui fait que ok. non,
yo bayebi yo chantal mpona na ofinga nga bayebi nga na la mosusu na bacrash na bemission eza ya nga na yanga bato ya yo eza kaka kofinga bato po moza besa référence na yo aoexplike ka yo na kofinga tande mote ko maquillage na wana bafingaka mpoka makambo yango esila okoki tatouage na moye elongo eza te ubie babalusi yango ndenge mosusu na olongo yango te nga mona linga yango eza bongo nga ata nataka poudre te nataka rouge à lèvre nalinga ko nde maquillage te nga soki nga bamutautina nga poudre mawiva so atina nga poudre na tie ebisi nga esala nga bona nzoto nakoka na poudre te napakola poudre pembe nde naza awa rouge à lèvre na bimi moi nga bino naosa mikolo natia même poudre ka rouge à lèvre so bafingi na ozala lokwa bango te onorilo nana bino nga bata akunisa badanshe bamakambi bana bana mike nga lobele omona ndi nazalaka boye naza na limite na ngaki mobali fozalaka mokolo na nga atene eloko te mokolo na nga respect bele toyebani c'est bon kobima na mwana moke eza lisumu mwasi azala mokola mobali eza péché te nga mayoka nga mbasi olingo ozaka 89 ate otama na décembre nga na boye fotama mpe na janvier otala mokolo na nga nasaka mikanga kotana na 89 na octobre ola décembre simba te donc oyo babimaka na bana mike conséquence nango eza nini à la longue mwasi azobima nani ofinga monene conséquence kobima na mwana moke donc bato baofinge na bacommentaire juste yango wana esili mais à part ça bolingo esalamaka nango président de la République. Okay. Okay. Christian na no so Christian joueur so Christian na joueur wana ba Messi tout le monde ko ba bato mo ba bato to ba bato référent ba loto to loto ba loto ba passe de ba Arkeli ba PDD na de ba Kobe pe asona ba Jordan pour l'équipe sont bien sur le makamu yo faut ba mo ba référent na pi mo ba to tsem na kolele yo biso to référent est-ce que tout le monde na yo on va le bo ma lokolo na o ma lokolo garçon na aux États-Unis aux États-Unis ça va filmer on a puis ba garçon ba garçon ba Kelly ba garçon ba Nelly de d'autres ba classe on va ba exposure à bombe ma voix bien changer ba dilemme et ba la bombe na faut bimana ba ngo ma nebel monte que ane ka normal à propos à quel moment moi pour nous te si je me bali mo ba bimana David Beckham ye au moins tomonaka mibali na ye ata baza ya bana mike me gloire non tomona te mpona refisko ya famille ya bato yaya mama ni akolinga bota mwana mama na nga feli boketu naza bongo makambo na nga alinga yango na mte apa mwana nga aleki na internet na ofingisa vi na kombo na ye na memaka kombo na ye boketu olangi gloria me bofingisa yo azaki bamibali nalati mibali na internet banga na banata moko tabalanga balekaka lokwa wenze mutakoti na wenze soni matembela bimi o kuna kota soni pondo abimi o mosoni bikama sa bima kete on peut appeler quoi boutique à Louis Vuitton n'importe quoi kota ngote koza boutique à Zara te malilo koza boutique à Zara te la paix moi quoi boutique à Louis Vuitton so kote so madame sous chemise à 2500 €. Auto Versace so comme Zara mais comme ado comme tu niveau solde et ba 10 €. Maman a dit non, on a sonné mon accueil. Au début, on a mis la lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Mais moi, pas na qui a passe classe. Moi, on a danger. Bimi ça joue mon corps. Oye nae. Oche wana. Maman a dit non, on sonné. Marie, non, on va la balle en bas. Il est le prêt, il y a le temps on a photo. Donc dans mon le photo on tient. Mon bel moi on l'a imbinga. Aibi photo. Utama bena okofa magama oloba na mabena ngaza bo mari ba songa panto mobile chana foga mobile mo zalika za responsable. Raison za ka mbongo te. Responsable za ka mutwa le responsable c'est l'esprit. Les gens pensent que quand on dit que mutaza responsable za ka mutana mbongo, tumcho ko za mbongo za irresponsable. Mais ce qu'on va voice solo ba ki ozana ngwana ba voice ya famille
ya tigre noir yango baso mpe babengaki eza ya solo bien ezalaki na oka lokuta ozala bezana tindelo yango tia na otindelo so emeso esili ngai alingaka boye sikoyo ozana luluka yango ndeka na osolo yango boye na pesa otia ndeka na osolo yango boye oh donc bango eza ya solo nga kaisa eza nango lokuta wow sikoyo babengi yo mpo ani bayebi ke yo na ye boyokanaka te sikoyo bazobenga yo mpo nani moki bango mpe baza bato ya polémique na bavideo tozomona bango bolingo natindeli yango marilo omoni zela tala natindeli yango natindeli na tous les deux numéro privé na numéro normal aha namoni eza ya 1 minute 25 zela tala oui eza mibale wow bon na otiela bango nsima internet eza na buzoba vraiment sikoyo famille na ye bazobenga Glo ya Olangi moto alobanaka te na ye c'est vraiment bizarre mais mwana bango azolakisa bolingo na Karine na internet ozomona babizu ok sikoyo ederangeaka nde bato balobaka ovivre na nkombo ya Karine yoka ifo olobelaka makambo na ye mpo ozala na actualité sans ye epuis oui totala biso nyonso oui amela champagne na komba mwana nga akotsa mwana na komba Sariana fa pesa merci na Sariana apesa makambo na 2 mois to na komi Turquie azwa video na la posta batindele video ya posta ya Glo ya Olangi to na komi na moya batindele photo na la posta oui star leo ndo deska fala poste faire ok so mo deska fala poste faire nandimi te so ekosalamaka un jour fala poste fala faire faire abina mai moko fala poste mari na jour wana nga na olobisa sufalité j'ai compris que fali le tout na ngo kosa biso siko yo vu video ya Glo ya mwana na mbetu o posta mon page na yo ngelo bani c'est que ngata tala ovana ka so sanga yo vivre te olia lipa na mkomba mwana nga ombela ngo miliki meli champagne na komba Sariana epesi ombolo na page na yo na komi Turquie opesi information na komba ki journaliste na nga privé skongo star lozawa ça mais bafanatique nde na bacommentaire bayaka na les news ndeti sikoyo bazokoma yo kaka nkombo ya Karine sans yo okovivre te Sariana na mwana bango Turquie na mboka na bango video na Turquie eza ya bango so ka vrai star solo pour ba Beyoncé atanga komba bato te abeta kama solo na ye c'est bon ok donc Marlène Kitambo bafanya Karine boyoki réponse donc Glo azolobela makambo ya Karine mpo Karine mpe akipaka makambo ya bato makasi apostaka biloko star asola kipa mango bato te beta masola vi na oyema banzemo na yo sala makambo na yo wafale sala makambo na ye moko asilisi epesa makambo na nene donc tu dis que tu es une star eza na anglais nga naza na nga zoba que je suis mais nabi que star est na anglais c'est comme na français eza étoile et comme na latin eza stella stella ki hébreu comme Esther et na lingala eza minzoto sikoyo oza étoile ya monde entier oza Esther oza minzoto oza étoile mais tu parles des autres non
Use étoile, il faut yonde total yo so comme yo communique comme to yembango yo loba. C'est que biso tu toza de l'autre côté, toza man sanza. OK. Donc soki pa mona batu basala ba émission bazo finga bino na mona ka ba miniature ba ofinga bino et puis ye Karina jonga posta na Facebook na donc to lo besopaka ndenga postaka. Oh Marie bien, na émission mo ko fala poster mission poster mission ya faire. À tes miniatures, je te jure le jour là, biso to ça de émission. Omoni parce vrai tara solo akipa kaka makambo na ye okoma yo za sta ota miniature na ngana page na yo. OK. Oh wala sala ngona jibete oh mama mela bo bana biso so bi benga sta ngane na za sta ga za etwa na za boyondo za mokutu wi mokutu no ko poster président bandu ko poster président Brazzaville. Yo mona koza danger sala makamuna yo ba makamuna ko beta masolo ba voisin te on doit comprendre que tu es une star. Poto yeba ka signification que star on te so ba kanga na star loko za star ko beta masolo mo pite beta musique na yo bina banzembo na yo no ba makamuna yo ola bi fufu na yo bi fufu na yo ola bi no roi David Beckham il connaît comme un chapeau na David Beckham c'est bon yo beta masolo tu so bien que je suis une star. OK. Merci beaucoup Gloria Olangi. Tout le monde qui sait le Scrum a sali émission à Bengi si tu capable les lesbiennes et choqué qui au besoin qui est normal na cadre ba bezka. So linga mutu taboyo comme c'est lesbienne. Ah, c'est le alinga si tu capable? Oui, bon arrive modèle. Oh. Donc denga alobi na émission les na cadre azua. Mais et ça là qui au choc qui était comment on a musicien ba respecter ka allo ba mamba bongo là moi respecter yo oh mais c'est le hasard musicien non abeta quand même pas wera ko imbiko ndenga mikumi sarawana mabeta le somo c'est le lelo c'est parce que là moi je m'en c'est le na kimpe c'est toi qui ba menga mboka bo to kendaka matika sunga ki mama oloba Freddy aki même mama oloba Michael ukamba Tracy problème mama oloba Gypsy matin mama oloba ba pesa fona tongo moni ti ya rouge c'est le yo ali beta commencer to kenda pesa so ti ya rouge to mela nzamba otana go so c'est le so na kosi le ko ba na kosi Marie ngam na kata pa ya so miliki c'est le ko na monoko to na ngomba na kipa na sanze ta ko lobate c'est le ba négliger na niveau monde matwa tiena ba tso biso na chambre boy biso so ndako moko biso do chambre ngai Gypsy chambre moko Freddy akime chambre na c'est le akina mo cinéma boy tina te bondo la chambre moko babuka kuna mbeto ka ba nso babuka mbeto to ka ba on so na ko saba kena kosi c'est le ba pesa to tia rouge to mila na isi bango so like Bill Clinton do to tia rouge te ba pesa to tia rouge na mapa na sardine milk ezate lo te ni mag c'est le sram so na kosi le ga ba na kosi kata mi to ba na so na kosi c'est do de c'est le na e tia rouge na considérer OK considérer plus OK. OK, mais siko yo na ibo welela nini ezaka po afinga ka fali afinga ka wera nde yango yo po yinayo bien besoin ba problème ki mutema mabe na ende sala ke na considérer c'est doté c'est le mutema mabe donc mo di marila asa mutema mabe amutema mabe linga ba ke liboso te ya ba 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 nda ko so ko ala mukite so ka la mukite bo fungwa TVT. So la mukite bo fungwa TVT c'est le wana. Mais bana na bazwaki ba diplôme to monaki ba photo azaka même papa responsable atangi si bana mapasa ba comité na âge wana. Félicitations à lui félicitations à lui ma boss ata finga mwana nga. Afinga mwana nga. Oh, yé pas finga Sariana? Oui. Allo bani? Allo bani
Paix à son âme, bébé Sarayana, ça me merci pour Oyengia za maboko à gloire ya kwa lingara vivre ata lingara ndio kwama. Ah oui 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 oui, namona quand on a Instagram na eh. OK, oui oui oui. Et donc pour moi ya ngona. OK. Ah, OK. Alors moi liloba na yo pona polémique ezoleka Nana Boduga, Charlie, ba chroniqueuse na ba chroniqueur ba kangisi bango pa Nana, réaction na yo. Marilo ba fan ya ba wario Kelly je resto wario. Na pesi Kelly mbote na pesi oncle Blaise mbote na pesi fils côté mbote sous les kauka fait de la merveille. Patrick Ilang mazole na pesi mbote Ilang est-ce que ya Monique Patrick ça fallait je mbote Yves Njo les boucliers. Batunyo sa fali Régie qui tengue batunyo so na fali je vous salue. Ya Nana Boduka ma grande sœur ya dit balette na pesi mbote wana grande sœur na musakata. Dans un être, dans un être, dans un vraiment net. OK. Je vais commencer d'abord dans le monde à Benga Charlie Prince. À Benga Charlie. Dans Gloria. OK. Charlie a bien joué Bangato. Mais si Charlie, pourquoi tu as quand même un facilité? Boyoka? Oui, oui. Ah, Boyoka, là. Na yo ko très bien mwana. Na ebisi okoti kana makambo ya falite. Tu parlais avec Joey. Joey répond ngabi à Gloria yo pour que ça Charlie Prince conseil. Mais oui. Non, PC conseil par rapport que dans mon tour. C'est que conseil dans na yoki. Charlie Prince, les gens comprennent que tu n'aimes pas Fali. Laisse Fali tranquille. Tout le respect, c'est qu'il y a un grand frère, laisse Fali tranquille. Virginie Manganga, yo lingara yo Fali te, yo bima ozara mutuya, ozara mobile, moi c'est assez gay. C'est normal pour ça mutuya Nibé. Virginie Manganga. Marie Royoka. Oui, na yoka. Virginie Manganga komone ya soeza ya mukuse. Yo na mutu. Nzaki ek mosa J3 ou un musicien dans la power. Obota. Avec ta hadago la sécurité steka. Ozara mutu ya JB. Moi ça c'est gay. Bajoto bayebi. Soko linga mutu ko sana disna nenga mutu nengo ke na ngwa te poza kimitama. Bibi boza ba TV. Quand vous bozo ba soke boza ba bata TV, faut que ce les sommes surtout yébité. Virginie, tant que bandit TV, on a au moins on a 25 ans, 26 ans, on a Virginie Liboso, il y a moi. Tu vois? C'est bon, c'est comme un beau takal. Blanc, on tous photo tika, cananenga logique. Naye et pas, ya Nana Boduka, ya Nana, nalinga komi tu es ma grande sœur. On a l'autre tonga no, tout est ngana, tonga ba tout est ta masura, ma bête pour na fali. Mais batu ba comprendre ayote na sens nini bata fali ba comprendre ba fanatique fali pourquoi ni kambole ki ba moni ba yo ni ko expliquer on falo tika na yo songa na yeba ko sa direct na ngana boya na lingaki na boya nana na ngana ko ya pourquoi parce que batu ba comprendre te ba fanatique ba fanatique ya mutu ouais aloba mutu azana ngata za contre nga qui ne pas avec moi il est contre moi mutu alinga ngate marilo so sana ina muna kama be mutu alinga ngate marilo Suzana yena ngula gati kaka makamna ngaso finga imbécile banda gloire suba na mbeta ba mutabane za Marilo. Je vais dire directement c'est Marilo. Tout le monde sait que Charlie nakona ya mpousser manganga Virginie alingara valide. Par rapport à ce qui ni na évité mais le ko bikoza mobali na yo c'est le directeur du groupe est victime de Fali Poupa. Bataba romona yo kana bango. Batu ba roloba mabe. Il fallait avec un silence. Il no solo rana fali, no rana fali, ko ki jamais ko tonga fali pas Charlie Prince. Nenga na yebi yangopi. Mais ba comprendre te garder le silence na yo. Na ye pas camarade na nga nene ya. Nene ya quelque chose camarade na nga mi d'enfance. Nene ya quelque to yebani. Ndako na biso banda na basaka tata ngo ba longo to koti chambre na ezaki chambre na nga. Nene azali leki ya suka didi kelo peut-être 10 kelo. Il dit quelqu'un a dit oncle a fallu il peut pas so boyebité
inspecteur Didi Kelo oncle ya Fally Ipupa papa ya nene ya yebza okanga kala akanga ba Luambo na sere ba manzembo soki kala ya mtakanga ba franc ba josare kututa na yango papa ya nene ya Kelo muta censure apa na yeba na censure ali boso sera Mobutu nene azamo na suka ba Kelo nene ya camarade nanga ozaka muta problème te ozaka muta ya polémique te tant qu'on qui a nana ba Charlie pour nga fallo garder nos cas silence auto ebisi ndeko na ojue bangato tala nana eboyebo pa bato ba comprendre te na mito na atele ki bato ba comprendre te eza lokobini so songi mais nga na bika nene azaka songi te ya nana za mukolo ndongo kele nene ya ozopesa nga conseil glo internet boete mais nga mona mo kubunga nene ya internet na yeba chroniqueur na biso arrêtez soki boza ba innocent ke boyi bofinga nana te bokende parke ndenga na kendaki bofinga na makambo affaire bosalanga bemiso bokoma soto ba mire kwane bokende na équipe crime et pas général Kasongo on s'est présenté kuna bokoye bo se présenter bo lokali bino 6 ora boza si boza bambo pona ki moko abike ngala na mbongo nga so bakangi ngai na ko bimalobi na komba Fally ya oza bezozo mbongo na komba Fally on accepte boki ko se présenter na IP crime to bokanga bino boza ba innocent ba obinisa bino so ofinga kinda na te bo banga pwani bokende ko se présenter ngala za netre na muta mutute yana na sa grande sœur nga to sola bien Fally c'est mon grand frère de Bondalongwa. Mais ennemi a Fally, face à ennemi, il y a Edi Badiata. Par rapport à ma relation. Faut savoir que Nana, Edi Badiata et Fally, yebani na victime te, yebani na ba quartier la tête. Bala ba relation ba 20 ans, ba 21 ans, yebani ensemble, ba 22 ans, yebani ensemble. Soit ennemi, oh ya ennemi ya Fally normalement aza ennemi ya Nana Boduka aza ennemi ya Edi Badiata. C'est ça. Tant que mutazo bungela Fally pour peut quoi manquer Edi Badiata. Parce qu'on Nana kolinga te ba finga papa Edi na biso. Loko linga ba finga papa Edi na biso ti. Toko linga pete mutu mosusu ya a manquer Fally a profiter. Moi je connais ya Nana, c'est ma grande sœur. Atonga no Fally na ngati. Nanga mutuzane ko bien to betaka masolo biso to solo na Fally atonga Fally pa ngati si pas les autres papa tout sous na été pas nanga asala ngote mais to kodinga te mutu moto na relation na Fally te ya mabe aza na relation na bino et je profite encore pour dire ba victime les amis de Fally Ipupa de relation de Fally Ipupa moi ezo comme sanga mutu alobisaka Fally tatanga ba kombo na bino ba émission mutu manka ka Fally je me demande est-ce un nino juste. Et c'est là où on a répondu à ce que Blaise Toukouz, ce que Akindo Funda a fait IP crime. Blaise Toukouz a fait un IP crime. Oui, Prince Toukouz. A Funda on a IP crime dans Makambu. Tu restes avec Fally, mais tu parles avec des gens qui ne parlent pas avec Fally. Là, je suis désolé. En même temps, on a hérité. Na comment entourage hérité so monga nzo betanga kara mais to yeba na ka va hérité parce que ba moni biso kanga photo ba yebi c'est hérité mona ga gloire so ba na ngabo za pona mutetele za pona Hervé Mananga za pona Christian pe ma champagne mais on s'est connu pas chez hérité comme baroboka me fego la merveille mutalo bisaka Fally te comment mutaro boaka on émission tangi kombo na fego. Il y a fils encore le cas d'un grand fan. On a monté autant à l'ingrat. Fait autant à comment pourquoi. Ok. Et ça impossible. Et ça impossible. Ma comme moi la musique le poison est à la existe à Moi je n'ai pas de preuve que c'est Nana qui a dit à Charlie Prince Makamboana. Non. Je pense pas. Mais ça na batu mususu la mususu ba créer loko babi ke loko ananga zaki na akutana kina na Charlie et loko ana ko bima. Tu comprends un peu? Oui. Atoko kanisa bongo. Totika ko kanisa Fally ay bat balinga kita bat balinga ka yebi
Fala na mona Kofi Olomide en plus il est de Bandalungwa. Au bossa na te Fali aza mona Kofi en plus aza mona Bandalungwa. Ayebi le corbeau le renard a vinaï. Ayebi. Ayebi. Na basule bayebi ba le corbeau le renard. Ba virus bayebi le corbeau le renard a Fali. Même moi si a Fali mami ayebi le corbeau le renard. Mais quand vous parlez de Fali, arrêtez de parler de sa femme. Fali mon satani ya makambo. Okay. Ba mise pe ya Fali. Soki bozala na ba chroniqueuse, ba chroniqueur bozala ba réserve. Marie Laurent comprend marmna lo ba. Oui, très bien. Ba wario boyo kanga. Ba un victime boyo kanga, ba vrai ya Fali boyo kanga. Si tu restes avec Fali, quand tu parles avec une personne à Pembe, il faut avoir de réserve. Même les fans de Weranton, de JB, de Kofi Olomide partout, il faut avoir de réserve. Tu ne sais pas, mon tour est sur la Zanan. Quand Charlie Prince parle avec un information, on a source. Tout le monde dit que la source, on a un Bodouka, là, on a un Bodouka. Et ça, mananate. Mais tu veux Charlie sur la banane. Au bout de biti. Ba mise bozana ba ex nabino, ba entourage a Fali bozana ba ex nabino, bozana ba ex camarade, ba ex copine bobeta masolo. Prévenez ce mutu ma mobile ya Marilo, to comme na niveau que mobile nanga ovani to tonga la musunga Marilo, to tonga Marilo. Ça arrive. Vidéo mo bima ya mabele bona tindela mo téléphone mobile nanga, bita vidéo ya mutu no Marilo. To tongo déjà ko tonga c'est linguistique. Dans le bien ou dans le mal. Zaka kotonga so mutaza zaka kotonga faut ko bozala ba réserve na bino pour être muke ba enregistrer kabino. Aujourd'hui vous parlez de Fali afuta kabino mbongo muke ne Charlie pense à lobby. Attends toza abatu ba pesi bino banzembo ba pesa no sula ba mbongo so ba siksango na ebite. Okay. Mana na tant que leki longo la babuzo ba internet pour salir yo. Garder dignité na yo za yaya. Ba to ba compte sur la babuzo ba nini. Ba ngaba ba vie privée na yo. Ba kota na kolinga yango te. Ken piana arrêtez s'il vous plaît. Ken na so to koza master nanga. Boska ba blo bosala. Nous sommes dans la moto à Fali. Vous avez embrayé quand des Fali. Quand la Fali est à l'autre téléphone, c'est une promotion. Vous avez dit jet set bonne. Pas nini. Les royaux, bossa la promotion, il y a allo, téléphone. Oh, il y a des distractions. Fallait comprendre, avant la banane, awoye bi moko na moko ko le kabiso stoza awa. C'est un homme sage, j'attends pour le monde entier qui n'a pas d'Azini, Banina, Yebi, qui est. Ayebi, Marie-là. Dans son pays, ça n'a pas pour mototé. Bino ba zo funda bino ba parquet, boki ba mérité, bo c'était ba mérité. Bino bo zaraba yanké, boki ne ko se présenter na IP crime pas général Kasongo. C'est bon. Bon fingi test ko boki ma poane. OK. Merci. Marie, là, tu as un commentaire quoi dans le banni. On va féliciter. Tu vas féliciter, ma vie, on très bien. On peut s'y conseiller bien. Ouais. On a dit que c'est so bien de l'église de ça. Ce qui est tombé que bon, il y a le roté, bon, surtout ma mire poigne, moura de la presse. Oh, il y a le roté, qui m'a dit poigne. Qui est bien, il y a eu ça dans la vie en prison. Qui est-ce qu'on s'est présenté? Bo fingite bo sale lo côté bo fingite mais comment bo fingite mais bozo ki babanda kungana ki maganda kutanga bakangana nda kunanga magilo na 8h. Yes bango to kenda pe to koma pe na fandi na lali pe 4 jours na yeba ke loko ya magilo ngana yeba ki pona ki maginda kuti. OK. Mobile boy yebite boki banda ko poani okobike ba benga na tenga ba benga na telefone alinga ko na oti poto mingi alinga ka ngana kendra ba bloka de magila so oti poto linga nga ya kapana ngana ndako inviter na restaurant maso na hotel no yate ya omo na ngati de lo marilo
mutakala na ngai bimaka te libele na ngai mara libanda te mobali na ngai tazaka mutamilie lisusu te okoyi bavi na ngai te mais balobaka ki bazala na mutakala nao na alobaka yango nani abango nani fiyo abozalaka ne kuna na Lili Mbui nayambaka na émission awa alobi nanango apporte parole ya faire mutakala nao ezalaka nayokaka yango quelque part oui Sarah Tola pe alobango Sarah Tola alobango Lili Mbui alobango oui ke mutakala nao ezalaka quelque part siko balinga kobimisa yango te ah mama toyebani te ane Marilo so mutakala na ngai bima bakiza mobali nanga esili ok donc yepa osala Barwario les fanatiques de Fally Poupa je vous aime tellement trop protéger notre produit Fally Poupa voilà totika ona nanga mo na bengi pe ya sonam ADT ya kimpuya totika ona ba chronifoati nanga pe na kati donc siko bakoseli na bango nana eza nango nana te mutu po balobi mura lobi ezaka mutu a F victime mutu ya Fally ken ou bien mura na bosani babe eza mutu a Fally mutu a porter bango plainte mais siko ezoyebana te eza nana ou bien eza nani parce que loko baza pour rien babe eza nene bango to beza nene ya kasi aza mutu a mibeko mama nene asaka na parquet mama nene asaka na grande instance papa nene aza mutu a parquet baya nene ya to ta parquet grand frère na kangara ba musicien yebani Didi Kelokelo inspecteur yaya nene ya propre kangara ba musicien nene ya vas-y présente ton IP crime si tu es pour rien ma chérie moi et toi on se connaît à longtemps toyebani makasi toyebani nene ya toyeba tobeba na tobongisaka kene na IP crime lobake na ye pona mona bafunzinga oyo kalikamba funda kiyo c'est tout bakimaka leta tenga na kima leta te nga bazonga na kenda lo na bima na liberté naza liberté ok n'a pas liberté les fanatiques de Fally Poupa arrêter de s'embrier bon ça tous s'embrier te boza maile koleka na tous s'embrier te total le Fally Poupa c'est notre produit aujourd'hui il fait la vérité de la musique congolaise monde entier Fally Poupa lobi avant ça que boîte mo ba to mona direct na bati banzembo ya Fally Poupa allez-y comprendre que Fally c'est ce genre de gens qui attendent trop jeunes quand même 45 ans a la chance moko azui a rené so ki 13 ans yango yo to perdre yango te manana lingi na makambo te manana na benzi yo mbato ya na nga mama na nga lenga ko mingi oyebi nga na to tina ba nga no na lisa ba kufela bana na 2020 na longolo na makambo yo kien piana botika babuzobo yo c'est le nom de Fally Mtebi Maliboso comme le kota jet set boneni c'est ça. Charlie Prince a arrêté de parler de Fally Poupa. S'il te plaît. Quand est-ce qu'on a dit Virginie Manganga ya mukuse. Il a fallu on a fallu 2 ans, 3 ans. Virginie Manganga on a fallu sauf on a moi 74. Arrêtez, on a 74 ou 73. Tika komba Fally ya mukuse. On dit nini? Ko ya mukusi wana eza kofina Pourquoi vous avez lesbienne na yo comme ke babi baka mutusu nga parce que toyebi koza lesbienne botika via fala van otoyeba vi na bino arrêtez ici vous plaît botika ko ok Marilo oui botika ba biloko Marilo na peso pe concept pour bakayi bande ko na ba chroniqueuse ni te oza ba distraction Marilo ok ba chroniqueuse ko côté là so ba finga ko ba kiparateur oseki ya Marilo nayebi mon internet ndenge ezali nayebi moi à lire na page oza page na ngana na vie bizoro neto banda to yebi to bobima di banda ya page na bisote arrêtez toute sa promotion si tu parles de Fally tu parles bien avec Fally tu parles avec les gens de Fally Marilo Mambosola ba ko ba pe obanga yo un jour ba ke Marilo ba ki pana ba vosa ko bimisa masola na feko siko ko mo bangisa biso nyonso qui est qui même si Marilo on va voter mais au panique ka biso oh siko yo otindeli ngai siko ba voice siko so na publier yango te bato baka net na kosi te na tindeli ba voice tindeli ba voice ça saute je t'ai envoyé l'histoire vraie oyebi on a mais arrêtez ba bilo mususu wana Europe Fally yango fa pema
Mon photo peut me rappeler ma mission. Je parle en général pour le mission dans sa Congo. Ça va pas valeur en avant. Ça là pour mon ça mi ange mi démon ma kalaté fallait aller au téléphone Kofi 2020 21 on va être concert à mon néné parler de JB puis l'album mais où meniti lelo tout ce que banalité oh yozo les ka autocoli to comme ba 40 ba 31 ba 100 ans ba 60 ans arrêtez Marilo si wapi pour ba fundi mi na parquet nini oh ba fundi bona il peut crime pas le général Kassongo général Kassongo ba batute je vous encourage. Quel piano? Quel piano? Néné, amour de la presse. Malika, bon qu'on s'est présenté, na Crime. C'est bon. Merci beaucoup, Gloria Olangi. Ça. Ba fanatique a fallu ba yokio, nana boduga pa yokio, batunyo surtout ba yokio, olobi vraiment très bien. Tant que message moi pas ba fanatique a fallu ba lobi. Je vais. Désolé, quand même, bango. Elle qui m'bang. Oh, nous sommes au finga. Bah, au finga. Bon, bandima, na bango ti. Au combien nous peut sortir ba conseil. Bon. Voilà. C'est un petit conseil. Quand le bibo, mon internet, vous avez une église. C'est comme maintenant, on a internet. Il fallait pas garder le silence. Fali a dit que Aza vrai ou Aza faux. C'est Fali Moutaye bien. Ok. Voilà. Là, on a un message au commis. Félicitations Gloria Olangi boyende zalaka au solo di bien mususa bi fallait qu'il au solo la boy banda kala olongana makambo ba polémique soki o polémique ça la musique na biso ya moment blog sur la polémique té ngana benga ki grand frère nanga Charlie Prince na sola ki na sona Joe banga to bi ya arrêter de parler de Fali leki nanga na yoki c'est bon. OK. Voilà. Alors, relation on a Jaël Show, ça va à l'on a un peu dans l'équipe nationale. Ah. Mais à Bongis Banda, l'on a une équipe nationale, à Bongis na Batunion, soit Banda et Solana, Bangote, à commencer l'émission na Batunion. Personnalité na Bongis. OK. Personnalité na Bongis. Des injures graves sur moi, ma mère et ma soeur. Ok, soit à Sengi Bolimbi sur les carons, non? Non, arrêtez. Tout ce que vous avez besoin. Pour aller quand finga pour se faire pardon lobby. Pourquoi trahir ta soeur, ta nièce à cause des relations stériles? Ici, m'batte Marie, excusez-moi pour le terme, on a un problème, n'a été, mais y était. Ataya Willy Mouché na vandi, si nous pouvons bien surtout besoin d'Atoya Willy. Ya Willy Mouché na vandi. Bango ba ko ba na Willy, Willy ka tsa de voiture pour nga moto so to sola, ya Willy ni ka kota ma ai ma blo musa kota te. Pas bi que non silika na nga, non kota te. OK. Mais na fifi si wapé bo sala ba échange na ba émission mais lelo quand même ça va au kendaki pour na mamba cimetière ya ndeko na e ça va. Je suis pas allé parce que je suis désolé bakunda grande journée ce kanazalaki et que va confirmer pas de sortie, faut demander des autorisations bouyebouye. Émission ça qui wana boya yambaki wana. Asa ko ndako ya Willy Moucheni, ndako ya Willy. Oh, mutabomba ki. Ya bomba ki aboy ko ba yo lobi. Boya oboda na. On a dit ndako ya Willy bien. Ndako ya Willy Moucheni no filmer da fiston sai. Oh. Ah bon? Ndako ya Willy na bien bien ko tabari ya Willy. Ndako ya Willy. Kasi bonga ndo bomba po ani po aboya ki vraiment ko loba na émission. C'est ndako ya Willy Moucheni. Ah, bon, OK. Merci pour l'information. Mais ça va quand même. Obi? Yo Na terrasse moko parce que place azaki ezaki ba bouteille belé ya milangi. Ndako ya Willy za ba champagne za soko ndako ya Willy bar, la bar ya Willy. OK.
Mais Bonaye quand même ça va. Bandaka makambo wana esila nango na. On se parle pas, je passe au numéro, il n'y a pas de numéro dans la tête, mais c'est bon. Tout sur la tête, n'a problème là, il était. N'a pas numéro, n'a été pas numéro dans la tête. Ok, bon, grâce témo. Mikolo, moi tranquille. Master, vous avez un problème, t'es? Ok. On a un problème là, grâce témo. Josepha Chako. Tout sur la. Ok. Nani Soussou. Bozana les Kardashian. Congolo. C'est Christelle Kabele tout sur la. Comment on a un bout mais makambo ya robota oyo nengai na tuna o Christelle Kabeya aseli ngai na postaki Christelle Kabeya boti parce que yo salaki live olobi ke Christelle Kabeya boti na yebi ke yo za master no ko kosa te siko Christelle aseli live na Facebook na asili ka lobi ya utine ko bota te mutu apesi le news de star information na kosi siko yo za ko insister Christelle apo bon pourquoi azowanga la kaboti moi neza bénédiction siko azowanga la pourquoi alors yo petit kaka sikolo baka sikrisa la boti ou bien démentir en kota na mouvement na yeke aboti na yete en tout cas bon Rafine Toumba rien vous avez une relation te problème na été bon sola na bino te mais vous avez un problème te tout ça sola mais tout ça un problème te tout le monde bien na te mais tout un problème te ba Glody dia suka na mobile na tout un problème te ok mais Myriam Ouete ça fait longtemps bois qui était ba série mon boy bonde ko bois ka ebino nyonso tout chaque jour le téléphone est Myriam Ouete ato bela ata biki to bengana Pamela chez quoi to bengana ka suite Cynthia Wadol to bengana ki to bengana voilà ok alors merci beaucoup Eglo ya Olangi nga lingela ko pona vérité donc olobara vérité obombara maloba na yo te siko ba projet ya Sariana TV ezandenge ni ozozela ka okota na destination ya suko bana mbala moko voilà c'est pour bientôt on peut sur le programme ni on sort c'est qu'on peut faire mais local bosso na basali na kuma est-ce qu'on a kuma on sait vraiment la grande tour on a considéré le roi BBC Nzongo amé manga pona confirmer nanzi manga moko ke malola kufa na cimetière malolo après on a toyeba ok au prometaki pe bato lobi ke bato bafingaki malolo kotika te ntango ofongola chaîne na oko répondre bango eza kaka obi olimbisi obi ke vient na mo bapexinga ko vient na mo lumba vient José Moulumba le cœur de béni parce que la big gloire non tu vois malolo déjà kufi ba avec gote mascotte baboyi ba beto respecter malolo wana zaki mutema munene zaki mutabatu mais zambe ko futa biso ok babundana mo weite lelo zaki ke malolo mutakufi zaki boso Camo Lopez il est kimikolo Charlie malolo yokufa pour le Charlie Balaka lobe ko za pe tour ya Gloria lobe ko za pe tour mutu mususu to liwa ekipate ezo mutu nyonso so ezo ko mobutu ezo Michael Jackson ezo Pepe Kale plus 60 ezo Madilu ezo sans souci ezo Kobi akevu ngana liwezwi bongo yo mutu pamba lo wanga sempre chronique faute internet et kozo pe nda kuna mobile na 25 ans okufi ozongi lisuma bakari na mobile na 25 ans en tout cas mais couple na bango kitoko ngaza nga muta songi mais couple na bango ça va et ça moi bien internet elinga makamba boyo osana mobile no bozolia na mbanga bozoleka na internet elinga ba mobile na yo ngai ngaza na mobile te nani oh ngaza ba internet ba yebi baba na malo ngaza na mobile te siko na kosa point na mobile te so na jane na olaki ngapi na sa télé réalité la sa mobile na nga boss la truc. Il y a une polémique, hein?
Malanda yo. Maïla Mwaka. En tout cas, Merci tout le monde. vraiment, na sepeli koyamba yo. Alors liloba suka po toyeba na okabwana na bato nyonso bazolanda biso. Je dis merci na Wario nyonso ba fanatique to fali pour Bado et Ranton de Kofko le Médé de Hérité ba fanatique dans la bonne musique. On va la musique ya mboka na biso Congo bende ke liboso toujours ba fanatique fali bolongwa na distraction linge kota. Bokeba vene mo linge kota mabe. Bokeba na konda mo linga ya moyebi bokeba. Bokeba boza bien. Je dis merci à Naya Willy Mouché, le véritable école privée. Merci à Willy Mandala, Fondation Sémence du Congo. Merci à Choisi Matata Ange Adorable. Merci à Végoté Mascat de l'homme et des ingénieurs du banque. Bientôt dans la Grèce. Merci à Bimbe, Jolie Moussungaï, Ma Beta Menaka, Maman Dan Chako. Désolé à mon agence privée. Joyeux anniversaire à toi encore. Merci à Tonton Moussanga. Yale Dynamo, Maman Marga, merci na merci na pas vrai Amélie Masouba, Lokuta Mabé, la diva congolaise, la Lindombi, la belle. Basé belé na moni ba faux compte ba français mora ba ici na waouh ba faux compte na so merci na Roger Kinkani merci na Caps V caps ya Mazenzongo V fiston coloqué sous les kaoka papa Zouzou merci na nous tonton Lusanga ya la Dynamo maman Laurette Kachi, je te salue, maman Marga, Bavre Nangani, Soma Mininzinga, je te salue, maman Esther, Batou dans ce tenir, on a pesé une beauté, Batou soit linganga, Tchojongo de la terre frottageuse. Merci à toi, merci à toute ta famille Olangi, famille Owanjola, famille Kitangombe, famille Koulasi, famille Bokechou, famille. Je vous aime, toute ma famille, maman chérie, maman Félix Bokechou, merci à mon papa Blanchard Owanjola Kafoa. Toute ma famille, mais vrai, nanga toujours, si bosso ce matin, moi je vous aime. Tous les Congolais en Grèce, je vous salue. Tous pepele ya mbetolo, na kati ya London, na mboka babe gote Mascot, na mboka babe télé, je vous aime, je vous salue, voilà. Des mères, babina tout le monde, des mères, yona des mères. Boyebani? Des mères, on s'est vu une fois chez Maman Olive. Maman Olive, les mena kinga kati. Tout le monde mbaramoko, na sepla nenga lubara, na lengara, analyse na elle parle bien. Ok. C'est une fille intelligente, voilà. Voilà. Ok. Numéro ya contact na yo? Numéro na nga, baïda toujours Zara. 00243, Yaouli Mouchelu, Kodamboka. 081 026 33 71 00243 81 026 33 71 Autoté plus 243 81 026 33 71 Facebook dans la combat Sariana Olangi, Instagram dans la combat Sariana Olangi, page non officielle et dans la combat Glory Olangi l'américaine. On nous tableau dans son akati, ba délire nanga tout bolinga. Je suis là, je dis merci à tout le monde, je salue tout le monde balinga, ba vrai nanga. Merci. Ok, pour une question à souka pour na Inosbi, est-ce qu'on a un problème na pour ndengo ni attaqué wana c'était trop fort. Inosbi nous avons été azali l'école na mingi mais moment akoma kobunga. Akoma kobunga, akoma kino. Inosbi akoma kino. Alors moi ba beta gazo na mikolo te. Beta gazo te na mutu a l'école amuta teli makambo bele ko le kayo Inosbi ni un moment akoma kobunga. Inosbi na ba mettre Inosbi. Il y a un problème. Je parle bien avec lui, avec son frère Prince. Et c'est ma frère, il y a un problème. Mais comment on ça a écrit moi, il faut que je parle. Comme ça, 13 ans de carrière à Yemoroté.
sans compter quartier la tête à la tapa compter la porte ça balaba la tête on sait autant go on se retrouve na superstar comme innocent Mathieu papa code la superstar ils ont coupé ce qu'on appelle fiston boui mais le quoi bata gombe pour faut que trop ya mobi mais ça place non t'es innocent ça place non ok faut pas comment jambe les qui voilà ok relation on a Mike la Duchesse pour na ba commentaire ba sangisa bino trop kombo na yo na ye bando salela ya anniversaire bobongisa c'est un problème peut-être moi master na pese mbote Mike la Duchesse Mike la pese mbote qui balle la pese mbote Mike la pese 11 la pese Gucci la pese de Londres c'est un problème na bango et bon cappuccino bobeba naka bobongisi na moni mikolo ko mobwaka e trop bobana les boga peut-être sur là on n'a pas de problème. Ok. Bon. Alors, merci beaucoup, Gloria Olang. Je parle avec le public, je parle avec les guests, je parle avec presque tout le monde, je parle avec tout le monde, voilà. Tous les musiciens. À part faire un JBND, les restes au Solana, bango bien. JB, tu as un problème que, en tout cas, là, peut-être que tu as un numéro, peut-être que tu as une relation. Je parle avec Roger Nandou, je parle avec Monsaka. Ok. Moi, je suis pour un procès à caméra tant que chroniqueuse dans Maman Amida. Oh, oza chroniqueuse à Mayele, au sala ba analyse ya bien. Au moins tout le mambo a fallu à batu ba sepeli. Moi, je suis pour Maman Amida, ndenge Maman Oliva kende ko tale tout monde ba photo panzana qui partout. Maman Amida, courage. Et Mambouyaka. Et rendre forte. Avant, je vivais avec un artiste musicien. Après, maintenant, homme d'affaires, banda, aux politicien. Pour être forte. C'est pas facile, hein. Moi, ça musicien, tu chantes l'histoire, tu te dis que Daïda Soaya Junior, Banaya, la Jibem Penachi Touka. Tu te dis que James Bryan, Banaya un grand commerçant à diamant, aujourd'hui, femme légitime d'un politicien intelligent, Vital Kamere, sois forte. Les injures, il faut supporter. Sois forte. Merci à Molly parce que à son rabatata n'a pas si à Zara pour la coulée là, parce un problème. Avec rendre visite, pour consoler, pour expliquer la réalité, le monde la politique, où il a embrassé, où il y a quota de petits lélo, avec du facilement, courage. Zakanga mutema zelaka paso wa Nelson Mandela azelaka na mwa chose zelaka ça habite 20 à 50 ans maman Emi Coutinho azelaka Coutinho tina suka lelo baza ensemble soit forte saka bana et mambo yaka ko laisser qui m'a beaucoup côté comme ça une femme forte une femme très forte, parce que ça a un problème, mais déjà que vous avez la politicienne, autre vous avez la politicien et à Congo. C'est pas facile comme Vital Kamere. Bon, coach Vital Kamere, professeur Kamere, Dirkap Kamere, voilà. Ok. Secret na ezara nini ko garder toujours taille parce que ça moi koko so ozali bumu plaît, surtout moi so amemi zemi. Secret na oyo ezaka nini poza toujours ndenge oza wana marilo neza boy natika sport kala eza nzamba salanga naturel nasali 15 ans na taille moko na 15 ans na marilo na pesa toujours 75 kilos ato lié na ondenge nini rien allié nazema sariana na koma na 88 kg 89 maintenant na boti na banga ekuli bumuna ngako beba nduta nyonso na raisonnanga na vie esala mate nazali na malta ina ngao 15 ans na garda katayo 15 ans na yaka munene te zalaka loko so na konzi na récupérer que na ya munene na yeba te pourquoi nzamba yebi basala ngal bumu plan ya babenga nga une américaine perdue au Congo c'est moi que je suis aussi mannequin et pas Gabia Mundala. Il y a un tout taille nanga et ça la raboye. Soit comme sous poto, dans zone qui mannequinage, dans zone qui vous a mannequin nangai, et même si on met tous amis ma peka carré, tous amis qui est banni et ça là waouh, dans zone on a photo. Il y a bien. Obeta maya moto te, obeta maya moto te rien de basi so aboti babeta bango maya moto rien. Te mari longa vraiment maman nanga mongo,
on a bossé un certain jeudi. Bapesi nga hôtel na hôpital baboyaka kona mwa mwana poto aboyaka mai ya moto chuna bino hôpital babetanga mai ya moto ya ndeni basangisi makasa na nzungu batie makasa kungata nzungu bafiniki nga ouverture bafinika nga toujours na voyageur batanga na kati bafinika nga babomba nga na kati na toka nyonso wana babetanga ba mai ya moto batia moto po azoke na nzela oyo na pakate mama te mposala nga moto bapoto basala nga na kids na ya boye na sukola ma ya moto ti lelo pe ninaza. En tout cas félicitations pour na taille na yo na poto ba taille bongo za rechercher so mutako munene po akonda ezala pasi donc so ba finga o taille wana c'est que ba finga o ka tika ba finga na bango na ba commentaire mais na mitema ba yebi na bango. Surtout mouton avant dans la peau. Ben oui, mouton avant dans la peau, toi, yebi. Donc, voilà. Alors, bah, gros bisous, soirée malamou. Trésor Elombo, je te salue. La personne tu là, tu es quelque part. Je sais toute la famille Elombo. Je vous aime trop. Voilà. Okay. Bonjour, fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso. Ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafa Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandanger. Donc ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafa Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandanger. Donc ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.